Vraiment séparable à ma balle et belé. Est-ce que tu as même quand on a eu mon côté pour tout le monde a depuis tu es belé présent à quoi peut tout le monde appelle moi cité quand même. Ngai lo na koloba ceux qui m'a bezali autre ko bongisa il faut bongisa yango. Voilà. Mais il faut yeba yango pe que na vie les kamusé za la si bakata yango déjà. Voilà. Donc ça sous les kama bongisa te. Neti muto aza condamné à mort neti yebo go arranger les kamneni. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere. Nela sabe, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mabe. Nasa le fond nan kamana dina bella, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi donc ngai na sadere et puis musicien na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Kimi ezali ka ne yo mutu ko bebisango. Atuka ko bandangana no bongo te to ana debi. Yo ne mutu ko bebisa kimi na ngai. Na erwana na yebi nanga mama Amazon te. Na yebi nanga pete quand on est na kokola boye oyo comprendre que yimo amana betolo solo ah parce que yebi 10e commandement yebi que mère a sepela ki nanga lobi oyo za le bon ma vie na yo ah sa papa. Le solo ngo yango eswani sa kona redi a misi ya 10e commandement. Non non moni na sepela na émission ils ont enregistré parce que elle mon robin a ken. Au long la partie. Mais c'est quoi ken so bien ya otika ngoka. Zo moni siko. Banapoto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. Dans la cadre kitoko, oye sengeli yo se détendre na ba week-end oyo. Yango yo! Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komone zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne loko malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage
to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Djonga de awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde. Na souhaité bino vraiment ba Joël, Noël, bonne année na bandeko nyon surtout vraiment bozolanda biso. Alors, lelo toye koluka mutamayele, muto asala livre na Congo. Muto yo tolobaka après papa Lutumba, mutatika la vraiment na masolo ango. Président Félix Iwazé quoi, monstre d'amour. Tokosolana ye, asa la biso moi bilan ya fin de l'année. Tokosolana ye, moi ma solo ebele boyebi ke article 23 et outi ko bima. Balobi liberté d'expression yango biso ba congolais to sengaka depuis kala mais monstre d'amour abimiseli biso album oyo babengi na kombo ya article 23. Liberté d'expression wana onde kona biso monstre d'amour abimiseli biso to luka pe to ye bakaka pourquoi aponi ko bimisa album kombo article 23 po to moni makambo ebele na basansir ndenge bazo compliquer ba artiste et musicien mais yandimi ko bimisa album ya liberté d'expression. Monstre d'amour, bonsoir. Oui, bonsoir Ken Piana. Kimi ezali? Kimi ezali ka ne yo muto ko bebisango. Asuka ko bandangana nubongo te to ana début. Yo ne muto ko bebisa Kimi na ngai mingana za bien. Alors, monstre d'amour, mais quand on explique biso na nous année l'équipe bien. Oui, année l'équipe bien. Il équipe bien mais au début que tu coufais les musiciens parce que na biso ka yango wana. Voilà, to perda ki musicien moko no chaka, wa sala ki mingi pour la culture la pays. Voilà, donc mais année est tour ba suki bien parce que album est bimi. Voilà. To bandi album depuis 2017. 2017 kozolu kaka eloko nini ko sala vraiment que bat ba sepela. Je pense que eloko zo sala nga plaisir yango. To bula EP 2017 yango peut-être na ba décembre bo EP okolongola pe bagan oyo lati yango pe ba ne belé monstre. Non, Ken ezali look. Voilà. Ezali look. Omoni eza lokola ozo bana mettre Gim salongola lineti nayi et simbate. Voilà. Voilà. Donc eza lokola ozo bana papa mbatika pe forme. Olati pe trop. Voilà. Donc azaola takaka. Non, ezali artiste pour ngai il faut zala na moi identité. Voilà. Moni. Faut ça na moi look. So balima dessiner ndeni. Moni. Faut ça na moi babilo mo mukomusu na yoka plaisir moi na moko ya 10 ans à dessiner ngai. Photo ngo bimi ngo penene tingai te mais bato yebi ka dessiner wazoka pona nini ba moni ba linette, ba moni ba patte, o se to benga ba espagnol, ba moni ba patte, ba moni ba gants. Ba biki non o eza waziko. Voilà. Look yango ezalaka bien mais et comme ça ko voyou elongola ko identité o batu ba ebelo ya intellectuel elongola ko identité ya o batu ba ebelo ke o sala ba livre ya danger o batu ba otanga na ba université moko to mona kaka na look oyo et comme ça monstre d'amour asenga bitumba tina ba redi a misi et comme ça batu mutu ya mayele makasi boy mikiti sa kota na ba ja ba polémique ya bana mikio bosa lelo somo te look o pe créer la comme ba problème ebele. Non non, look créer problème te. Ils a problème te, ils ali coûte au contraire parce que ah on a la on koti, on a la type relax. Voilà. Mais tant on a la tango pina na veste cravate. Ça ka sérieux. Voilà, alors, tozana ba question vraiment ebele, nazana ndeko nanga Valdi Tambwe, na si ngana réservé na moi ba polémique muke, ndeko Valdi soko zana moi mituna, président za awa. En tout cas, merci Ken Piana. Ngapena pesa mbote pas un monstre d'amour Félix Iwazé quoi. Merci na bani abonné chérie sur film mais monstre d'amour Félix Iwazé, artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, grand danseur de notre pays, parolier, écrivain. Naba qualification na nyoso. Qualification ni on rappelle que on est vraiment Félix Iwazé quoi. Bon, na mona so balobi na za danseur et s'appelle Sango Makasi. Danseur vraiment nansa ezali kabo nza mapesa nga bana bomona. Na bomona na comment ba livre te. Na bomona na misaki banzembo te mais na za obina déjà. Donc na mona so ba benga danseur c'est que c'est bon.
En tout cas, merci. Mais au monde on a dans soit conquérant pe bazay belé. Il faut ça la nengona musala ni so faut concurrence ezala. Oya banga ka concurrence eza wa yebi kazo ko ka musala na été. Concurrence ezala ko l'examen. Moi na mayele kuto souhaitaka so atangi faut examen ezala so boyebise examen ezate asiliki. Puisque zo senga iso bandela otanga toi continuer ko tanga pour makambo ki mate. Non, ngai na ça besoin de concurrence. Au moins la fin de l'année album et plutôt bisi album est belé. On a sepeli na bi variété ngona parce que fête ezalaka na madesute. Fête il faut la peine ba ngombe, ba mbinzo, ba nini tout ça. Donc on a ça content ndenge ba nini to bimisi. Mutu pe bana tongo tipo ka yoka ka wase kwate. Faut être mon pétanga siko yoka ngape mama yoka ko tu pe na formidable. Moni alors ko tu pe na formidable à sepeli. Donc ça dit que ça dit toujours c'est complété. Oui, merci, monstre d'amour, on a tout Ken Piano, paraphrasé Kamouké, les lots polémiques, na mon eza moi base vraiment la carte musique, na somme polémique du côté concurrence, y a ma bête en marketing, batang sango na classe, mais koko ta mon ba terrain mo wapi ba propos mo kafka bimaka mon abilo mo ridicule, n'habité monstre d'amour pour un moto mon a tout à l'heure Ken Piano tout le bapena. Monstre d'amour le bigena robeta kingandi ngana ko solisaka l'autre là mukolo nzambe na sataba osolo moteke waze ko yemo passer clip ça vraiment na casquette na wana vraiment bentelo te omoni ngana vani na papa Lutumba on a mona ekazal sage parmi ba sage na mboko yo mais c'est na mona pasiliki oui natangi bible bandeliti suka na moni pe Jésus Christ asimi fuma beti bato je ne pense pas que tant za obeta film wana zo sekanaï sinon je soit non peut batute. Il faut rapidement que il a une peut changer parce que bête peine film. Donc quand tout ba réaction sur nengwana yango laksa ke moto asa moto asa la semblante. Moni moto mota ko yebsanga ike donc il est vraiment donc non bisotu et arrivaka. Mais makamususu nenge sala milaka yango sala kele mususu ozumwa kanda. Mais il mosoko vandi boye. Ndeti auto bali kamande ko nga ready. El moto on a vandi boye. Ngamona luke la bilimbi sanga. Voilà, et le moulingue le monte. Donc ça dit qu'il voilà, Bible dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas. Quand vous le il y a un moment où c'est une émission ils ont enregistré parce que elle mon a Ken. On la partie. Mais c'est quoi Ken c'est bien yauti comme ça. Mais sont négocier na rôle na bi na Ken te. Yo tamone na moni tamboza na idée mo bien mais Ken alors on la ngota. Président si do Ken piana pour la moni. Président na profiter kaka na ba réponse na yo awa. Olobi terrain eza na ba album ebele air moko ki formidable air moko ki koto mais côté la kaka na maloba na yo olobi kokabela muto aza na nyongo na yo elakisi te ke nyongo wana esili ozomona te ke koloba ke no bato air mo ba ki formidable air mo ba ki koto ezaka toko se référer na phrase ya no lobaki te ya muto soki aza na nyongo na yo so kabeli eza te ke nyongo esili. Non, on a besoin de solo parce que même ngai moné na zaboy non ba efona banamina banaton na zo ka banze monanga non et le que la wera magambolo non ça dit que ngai na zabongo ta coûte animation on a sepéré on a formidable qui ngai ngana milongo wa donc non ils ali bongo artiste abimisa kanze mo pona osala ba tout plaisir ma banana opesa ba ninga na yimo kona no ba musicien ba plaisir wana fu mo na plaisir na osana ngota no album artiste mo bimi parce que na yebi ke asale loko mo boy na kati wana c'est pas pour dire kota ki studio voilà mabanga pe boboka bato et apporter la rabino pe moi quelque chose poto moni lelo na kitambo vraiment na kuti ba venir belé bazoka générique ba bandelaka place oboka kinde komoko David Lufio moi na kitambo bana kitambo pena bazozongsa zongsa générique pona libanga moi na bangwa kitambo afanda soit na Montréal oboka ki relation ni bwana ngona David Lufio. Oui c'est ça donc David aza moto yo asala ba commerce mingi ya mituka à part misala na muso asala kana ninyo na Canada. Donc ngana sepeli mingi ndenge bana kitambo ba se retrouver na ye ma banga nengo lobi wana et apporter biso quelque chose le loyo remarqué ba mabanga changer quand les alaki mona kaka boki lelo pene comme mona ingénieur Jacques Kikita
Maître Jean-Paul Kitenge, le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, le gouverneur Jantini Ngobila, Mbaka. Le monde m'a banqué comment changer. C'est-à-dire, maintenant, comme que batu ya valeur ne pas comme le casco libanga. Donc, neti ba David Lufio, ils a batu ya valeur. Aïe, puis qu'il y a ça à faire. Au monde, Ken, les camarades peut-être oué bangote. Les loyaux, tant que bat ba ebio, et puis so muta ebio, à quoi de so facilement ebio qui matin. Donc, mongo, batu ba lingaka, batu ba epo ba salaye confiance. Moni, mutu so ka ebio, so yé des femmes on pesa parce que ebio a qui maté. Voici quoi, tous les gars dans concert. Mais ce que bimi bo batwa e bio bien te moyen ba aider au peto ba salisa ezalité. Pour na misala o bande ko na biso bazo sala. Publicité mususu mbune na ngwana ezali mabanga. Lelo yebi ke bande ko musu ba bimi même ba honorable na assemblée ba député yebi ke za pona mabanga. Pourtant mutu akota na irne na yebi so sala expérience wana. Ezaka kombo mutu yebi kombo wana ndé. Una période mo na so ba voter ki sombe. Voter qui sont pour qui sont venus mataka avion venant la licolo na banderole ba comment voter qui sont yeb sangana yo sko mutana so boke na vote o gagner ndeni jamais voilà donc ça va tina na ngoma banga voilà na zong c'est la Valdi Tambwe micro. Alors président, moi polémique et bimi balobi pona koluka album et marché on dit mieux bomanoka ba relation na ba leki na yo o to eba boso la rappelle très bien. Na habité yona héritier problème nini susu tokyo ka jeton munene na kati album il susu président wazeko. Oh le jeton ni. Non, bois que les jetons pour na moto yo abongisa ki portable azole la babiloko ke obimeza ki héritier mais to moni okyo lobeli solango tina kati ya te ngana lobeli héritier te na lobeli batu nyonso. Moto abongisi portable na ye a s'inquiéter mingi na répertoire et puis na moi kamuso za na kati. Mais en tout cas, on a pensé à hériter. Pour hériter, pas bon ça est portable. Boulagi to longola ta partie wana les qui n'ont pas salaire en cas sikoyo. Non, mais hériter bon ça est portable. Hériter bon ça est portable. Donc na éviter peut-être yom to apprendre ngai. Il y a les solango éviter. Ngana éviter yom to ko apprendre ngai que hériter bon ça est portable. Ngana éviter bon ça est portable ngai. Non, bon ça est portable ai neuf. O ebimisa ke ba méditer na ye o tambola ki ngake me mettre prison mais nous avons passé là quand même. Ouais, c'est-à-dire que en tout cas personnellement na ebagité. Les solano est bien ngote. Na ebité ka bungisa ki portable, mais na ebité ba image mo ke bimaki. Voilà. OK. Voilà, donc na ebité que ça là qui parce que portable bungaki wana na ebité. Merci. Ouais, merci Maman J de Londres, depuis Londres, Félix Oisé comme monstre. Tout le pena article 23 pour y avoir des bases vraiment sur mon colomalelo liberté d'expression on a évité côté on a un côté attaqué moi baï politique ou comment non moni tamboué on t'a non sur ce côté bien parce que ma bilo est banque ça ba toi ouais donc non la chose s'attaquer à la politique au contraire ils allaient courir à civisme ba toi s'intéresser à la constitution en boka au moni président de la Cour suprême et c'est quand Zalifa c'est là moni mais c'est Benoît face là parce que amoni binange non artiste moko abimisi album na ye azopesa batu loko ndeti total la constitution en boka bible elobela makambo etali mokili mobimba mais constitution elobela likambo ya mboka na mboka moni biso a tozana 229 articles na constitution na biso mais article 23 nde elobela liberté d'expression ok na Brazzaville par exemple bango kuna bazali na 246 articles. Mais pas dans bango article 25 ndé le la liberté d'expression ils allaient n'engwana na bamboka ni soutien mokili mobimba pour na salela au cours ya nignoté mais au contraire ba politicien faut pas se pela parce que les loyo ce tali vraiment bazo confondre démocratie na ko n'importe quoi toi na démocratie na oblige na ko loba oh bon démocratie le big faut loba au finga batu o loba n'importe quoi yango tout ça là qui tout ça se comprendre était. Non, moi je pense que les locaux, tout ça, les alliés, au contraire, n'a intérêt à les politiciens, mais ils ont plus d'intérêt à les Congolais parce que ils ont l'église à habiter vers Simbo côté. Pour les politiciens, nous sommes pas à peine assemblement, on n'a pas émis cet article monté, mais le loba au article 23. Mais ils ont la liberté d'expression. Si vous avez sincère, avant article 23, il y a un article de la Constitution, vous avez sincère. C'est plutôt pas une élection, Congolais, c'est bien. Voilà. Mais ce que Baximi Balé, au moins,
même Ken le la baxi sur le monsieur Mbale Misato mais na linga ki de bongo tout le bela rappel ma constitution mboko na biso. Oui, merci, monstre d'amour, mais liberté d'expression. D'un côté, les artistes, c'est vraiment liberté. On a montré que tout le monde a déjà, maman, qui a beaucoup de bras de fer, on a mis censé au bazaki, on censé gérer, bino. On a liberté d'expression. On a souvent dit qu'il y a éclipsé, tombe sous censé, on a bombe. Liberté d'expression, il y a des ma censure. Censure faisait là. Talaka que censure, c'est la rameta, ramlo, on est bimaka. On licencier. La on sait que os hommes partager même ma vie na bande ko ba mission to bazana posa ba éclipser censure na mboka. Naza vie moté biso il faut pena censure ezalaka. Donc il ngoloba censure ezali d'abord nini. Ils ont protégé yo artiste. Ils ont évité au sambwa na famille na yo par rapport à ba fanatique na yo par rapport à mokili. Moni tanto moni faut le ba pena ezaliti. Moni artiste a cause pas composer ce mona ba ene noir. Tant que vous avez des gens qui ont quinoa, tellement suko boule comme ça nini. À mon alongo ni mutubilamba mako sanita la tibilamba. Donc ce moment sensible que vous savez que non. Awa ça bien te pour une image na yo. Awa ils allaient bien te pour na bo. Ce moment mutazo boya sensible, c'est que ils allaient quoi étudiants au boy examen. Suko au mata classe nini. Sensible ils allaient pour matsabi so classe. Ni talbo mona sali oyo sans microbe. Donc ce moment qui mutata la boye ba clip ko tala na ba bana na yo na ba parents. Au moment que lobby carrière nous aucun liboso moni art carrière a monté ko beba pour la déclaration ka au sali ça dit que déclaration moto ka clip mo la que boye yo o ko mo nangote mais o éviter batu boni baza dessus na image au pesi bango censurer ça on a pour nous ça biso nesika so moto zo linga censurer ça la tête donc si qu'on a mo ko la tête na éviter so ça ndingi pour ngana mo na censurer zali déjà mais quelque part makambo bima apeka ya bien té. Voilà donc censure toko ngana ko souhaiter eza elongo na mboka na biso. Na kati yote monstre na habité yo mo binde biso na Congo atumemela makambo koloba na bo mote interprétation pe ko sala ba surtout bande ko bazaki na posé longwa ba mona monstre mabete. Non, soko lingi na mokilo se pesa batu nyoso alors se pesa pe mutu mote. Il faut batu muso pe ba se pena ngate. Mais batu muso pe ba se pena ngai ba moni menange non. Oya lobi wana alobi censure les a pour protéger biso. Ils ont été on a pu pexer biso ba mutuni to sala parce que ça na culture na bisoté moni oyebi na loba likamo ah peut-être batu ba yeba ngote omoni na Bataclan na France à peu près 80 personnes ba kufaka sura c'est 89 personnes boy bombe mo betaka na Bataclan na France wana concert batu ba yebi ngote mais concert on ezaki ba sataniste moni yango moni bato balinga nzambe babi tout bon bango parce que comment beaucoup orchestre s'attaque au bêta ils arrivent plus pour n'engwana donc au moins kuna censure les alate moni yo na Congo orchestre ni bizarre sataniste ata mutonga za kana bakisi na yemeta ngayemba azo soigner kaka ayemba kaka bolingo makama kitoko donc yo moni que quelque part ceux qui censure les en France les musu orchestre n'engwana ngo zalate quand même tout que n'est pas tout son pas orchestre pena bosala concert besoin de la Satan yango no moni bato musu basilika ki bachaki bombe. Voilà donc il faut censurer ça la sinoté public na comme censurer na biso o bisaka le bombe comme abe o zobeta conseil ka libanga ko ba to ba mutaba me libanga parce que ah mais oui parce que non non muto azo misa banzemo mabe mu bozo tikaye ala ndingo monaki masasi e betaki na Bataclan pour na peuple ali comme ça la yemo ko censure amoni que l'état français bozo permettre même ba orchestre sataniste et bêta biso a makamana na comité. Donc il faut censurer ça. Merci. Très qui moi on a causé Ken Piana. Voilà. Alors Nasir bandeko bolanda biso vraiment ebele. Bandeko vraiment bo tindika vraiment ba jeep ya danger Aïssam Ezoba. Oki lisolo David Lofiot. Président Sedamo pe un jour soki aboa que ça la bien pour na bien Aïssam Ezoba vraiment mikolo na Londres. Ozo bimisande ba jeep ya kando zotinda Kinshasa awa. Président Sedamo poto bomba na bisote. Est-ce que idée wana ya article 23 tolo beza makanisipe ozui epande kona biso ko fiolo mide na sens nini na sens que yenda bandaki moi ko projeter les solo wana ya liberté d'expression na sens ya ba problème ekwela ki non vraiment ce qui est là qui n'engwana ce qui est là n'engwana donc il ngolo ba ki ça va parce que liberté d'expression biso tout réclamant
moto azali libre na koloba oyo alingi azali libre na kokoma pe na olakisa baimage ya alingi mais etrouble nde ordre public te voilà. Comment ça fait-il bino ba artiste peut-être oyemba mo boye Sansir ebengisi yo mo wana elakisi boye Sansir jugé maloba yo komi selon conception na bango mais pas conception ya moto ayembi eloko. Non moni Sansir ninga zali bazali bato tant ba bengisa biso za rapper pour pesa argument oko convaincre bango pete au convaincre Sansir bino nde bozila ngo za ndenge ngana kanisaki te ah bon au potani pe wana titi mon appel pour se convaincre faut y bango que na censure bato bazali wana basala droit moni neti pa na biso Bernardin ma indombe wana asala droit ozui Didier Kelokelo asala droit bango ndesto bazali wana basala droit dernièrement bata censure ba yamaki ngai pona to partager ka ba idée pona premier album te pour ngai bana censure banana na son problème te pona to partager ba idée na bisi bango boye na biomoni censure bino bozana défaut moko beaucoup tana bisoka na convocation beaucoup beng sabiso tout ça ta fait ensemble te to liata bisika moko hein parce que censure mo matukuta na ga so muta mingam non il faut to yeba na peke en tout cas bata censure bakata ka fufu boye ba solo la masolo boye ba libéro na bango pe yango na ko zape na za na studio nze momo nazo mona lemse ko nazo comprendre sens na obete na tindeli pe bino le musupe na WhatsApp oyoki nze mongo pe nanu avant na ebima avant na memangambo voilà nazo zela bango ba agir il faut to yeba na bango moni batu na censure ko batu bakasandeti batu ba simi mama konga ba luka batu te ezab neka to faninga na yo boye batu normal so tali d'idée que le kutu ala ti veste on a kolega na musicien donc ça dit que bogara bi mana très bien mamutu kitoko mais sikoyo bango bazanga nan toujours occasion kutana na bango te na ba occasion mususu à part convocation mukolo to kutana na bata censure ba comprendre maintenant que non service au fez à la rapport ba bande ko na biso kota la démarche ya ndeko Koffi Olomide ndenga lelaki batu musu ba pesaki raison totala ba musique étrangère et betara awa sans pour autant ya kopasser na censure mais ya bino moko ba kolomboka yango ndezo seme ba problème ebele en plus ndeko na biso Koffi Olomide alelaki ke kuna ezali nde solution ezande mbongo ngai na webselo moko omoni sport moko eleka na Japon sumo o sport ona o bato balataka neti lingwa na boye fosala munene mingi po dans sa totale à la TV. Au soga mutumani ngasa a club sumo. Akas magamusu za pona bapaya. Magamusu za pona bisote yana kwa sumote. Mon elite ke so bapaya bazotika la bulumbu na ba clip na bango ali biso siko photo imiter bango. Non, on ezali culture na bango. Kuto ezali erreur pona biso ni to sala erreur mo ba na ba chaîne na biso to lexa makamwana. Siko place wana za so ba musicien ezali ndefo bino bo s'attaquer na ba chaîne o elaxa ba biloko wana. Ça dit que makamusu sala mazali pona bapaya donc ngana sona atala sumo wana natala ba japonais na biko eza culture na bango ide koko yela nga kutu tena ne bunda bituma wana po izo senga folia trop ba minene soka ndenge ni ngwana donc ozomona ke isimba te donc to lingate lokola sumo eza na Japon biso foto za na sumo pe voilà ba artiste bazo confondre ke o ezali ya ba culture mosusu na we pesa exemple mo Ken Piana o mo soto zaki na poto na kisasa a mwana obingo ya Ken mais na poto pena mbamoko Ken mon oyebi ke so o mesana ma kongo mingo bata mwana a respecter o changer mwana boy yepeka Ken c'est pas na bango mama yaya ezalaka te tonton ezalaka te mon o bate ba na poto ba kola bien te na poto soko tini mwana par exemple boy fais ceci boy na mona boy il manque quelque chose Nini, s'il te plaît. Moi, on a qui alors banage. Alors qui moi on a que au tilika mais s'il te plaît ça te. Ok ne malamoko. Ça dit que ezali bizali lia bamboka na bamboka. Moni to so batute que so ndeti ndengini. Voilà. Alors merci monstre d'amour. Ngai lo na koloba. Soki mabe ezali. Otoko bongisa. Il faut bongisa yango. Voilà. Mais il faut que vous ayez une vie. Les camusés sont là, bakata yango déjà. Donc ils ont su les camarades bon santé. Net muto a condamné à mort. Net yé bogo arranger les camuneni.
Où est-ce qu'on arranger? Non, mon frère, yo kangana mute. Oh, mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na zana retard. C'est pas moi. Et ça mon tout kande et boy ko démarrer. C'est bon, c'est bon. Yo, mwana, longona mutu kabali. Non, papa. Mais ça mon tête. Mais ça boss. Oh, mon tout kande. Le monde est boy ko. Boss, solution ici et Swama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie qui existe. Token. Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacancier. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center. Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie Dieu existe. Boss à vie, camion de luxe. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant. Vous avez grâce, vous avez grâce en colo. Derrière pour siffler. Tu vois, la grâce présidentielle. On a ce que vous faites, c'est que na fachi béton. Bon, grâce présidentielle, on a eu pas non, je pense qu'il y a un makamusu toko bongisa, mais il y a un makamusu pe, c'est moins difficile pour nous bongsango. Voilà, donc photos à la sérieux, tout quand ça a été que bisotant tout soit na kawana tout soit na lokwa nemba kacher. Pour nous battre les belés, les gens qui ont tout ça là. La discussion pour ceux à la peine qui est profonde, ils ont peine que ça ne va pas quoi, ça ne va pas. Valdi, pardon. Na tunana no présent monstre d'amour. Obetaka lisolo mingi ya papa Wemba parmi bato ba yembela papa Wemba po liwa, oyembela nzembo moko ya bien. Oh vraiment na sepela ndenge peno yemba nzembo ano o la musa pena papa Wemba makasi. Mais kota la après liwa papa Wemba ba entourage pe ya papa Wemba moi ba secret c'est comme bimebele hein. Oui, vous avez raison. Ngana on ba secret mais mingi déception. Parce que tant papa Wemba kufaki mingi balobaki ke bosalele mausolée pour que ti le mausolée salamate ke ne lo connaît ça nga pasi mingi mokomusu nazaki na mama Amazon na otale na ndaku abiko yebike ya na yo tisiko bakunda ye provisoirement donc na acte d'animation ba comment inhumé provisoirement tala provisoire commence à déjà ba 4 ans comme ba 5 ans moni viezaka tango za na bomoyi tant papa mbazaki na bomoyi même biso tout artiste musicien lobby les loto okutane lobby to okutane pas iboye nana ozanga parce que papa mais les loto papa azate makamo tout a promesse ba pesaki même les loto na 4e anniversaire ali wana e au moins un nombre de zaki na cimetière au moins un nombre de ceux qui takaka timu comme ça comme ka famille na yemoko na onga na zolo ba pe ale musu na ozala soute non je pense que ce que le but que makaba secret musu zo bima nga na yebite mais nga na za plus la déception ya komona ki mutu munene ndenge wana moni toujours ko ka kopesa ye lokumote après or so ke na poto eza ba artiste o ba kufa nde ba tekisaka mingi nde ba respectaka mingi pour kotika la so finga yote aza so na polémique te mais papa Wemba et comment est il kamo ya ko négliger mais naza d'accord te so mona mutu moko boye tant papa Wemba zaki na bomoya lobate le lene azolinga loba muta ko contredire ya zate fallait pas la temps fier za la kiti makambo msusu ko za la pe ya solo te poto moni même na kati ya nzembo na pe utioloba mabala msusu nde kufa kala mibale bele bazanga rambongo pesa basi ba de compte final oui bigo so mutalobi na ngali kamunga mona loba place na compere na raisonner ki musika oui que donc effectivement mabala musu pena ne c'est que c'est là déjà il y a un moment où batambongo bakabana facilement voilà au moins neti Trump na moi si azana yewana au moins les 4e femme naï voilà 5e femme mais mon ba pauvre quand moi ce n'est qu'à wana nzo mbonga de compte final mtezaka voilà pour azane pe na posa okabwana mais
bon kabala ningini parce que so bongo kabola ka bilo osana maman ko isusu bien bien donc ils eloko batumi wazo souffrir nango ezalaki phrase mo na zolo bango avec passe na motema pona nini muto za suna posa ofana na été mozo se forcer ka ponini monga de compte final exact yango no mona so muto azui mongo ma mo na pas moi ça sika parce que donc akomi na monga de compte final yo soko na ndako soko lobi mbala mo ka libérer ponini okende muto muso remplacer eza moi triste garçon mo benga na poto lobi président on appelle kana ngai abisa kana ngai donc naza awa naza suna posa moi sur te ezala ka monga ko pesa ipa kenende ezala raté ezala na bango na moi passi président wa c'est quoi nabi ko poser une question ezala moi difficile ezala moi facile te mais na poser kaka archevêque ben lobobo pa lobi Papa Wemba a séparé Bamabala et Belé, surtout il y a bateau il y a Solana bango bien vraiment séparé Bamabala et Belé. Est-ce que tu as même quand on a eu mon côté pour tout le monde a depuis tu es belé présent à quoi tout le monde a peu moi cité quand même. Oui, on a répondu à papa Wemba bien à Kanangai. Non, nakake non. Archevêque à Lovic non. Entourage à bateau bazala ko fanda mingi na papa Wemba bakabwa na basi. Parce que tu habites na karo tout le monde a nandaku tout le monde a na merde au betara le sola merde ya banate est-ce que ça parmi ba déception au papa un basala entourage yo pourquoi ya na mutambo ngo yo non non ngai tana zo tambo na papa Wemba azalo bana ngai Félix mais yo na mona ona moi cité moni parce que naibaki ke d'abord nazaki na rapena moi cité na bino ngai na papa naibsaki oke ngai na sambela na ngai donc mokolo mona ngana moi si loba ke na bali normalement ozomona voilà donc non ça dit que nazalaki déçu soit papa m'a bengi na moi si na ngai to non je ne pense il aura demandé salamate et puis il faut to yeba ngo ben et plutôt ken photo yeba ngo ken piana tant tu photo qui par exemple Fachi Béton tu photo maman Denise est-ce que yebi que moi si ton de kona ya ko sambusa komo na le kayo moko et ça la mande non ça a raison yangona na mona katina moko te que ozo bana o tshaba ngona makamu na yo vous comprenez aux vie na yo ya privé on est na makamu na yo parce que bango bakoza le longa na ko vanda boy exemple ozana yaya to leki mongo boy alangwe kuna na kwemba zo mema ya ko simba balo omoni waze quoi balo bateke omoni leka waze quoi donc ezalo neti soit ngana l'excès na bakisha koma mutakwiti ça dit que entourage na yo eza eloko moya ko exposer bangote mais tant on peut bailler na bangote ezala rappeler quelque part façon moya ko protéger famille na yo moko voilà ngai na linga olobela makamona te parce que tant to votaka tant lelo ngana yiko yiba mama Amazon na kimukolo ngana yibika ka papa Wemba yebisa ngai mwana mafifio nalembi koyoka bilobela ya bato ngana lembi nakozoka na motema awa yokeye Nemeli bongo na erwana na ebi nanga mama Amazon te na ebi nanga pete quand na kokola boye oyo comprendre que yimo ambe tolo solo parce que ebi 10e commandement ebi que mère a sepela ki nanga lobi oyo za ma vie na yo a sa papa le solo ngo yango e swani sa kona redi a misi ya 10e commandement pour zongela ngo to na be mission ko redi pesa ke kanda. C'est comme si l'album a yembe la vie ezana tinate ya yo anande koma te na pesi ndeko na redimbo te pasali bango ezalaki poko ta na vivre la musique faut futa minerval faut pesa banzembo ebima na kombo ya papa Wemba mais na période na biso ba parolier eza bongote muto pesi nzembo eza soli kama kubomba mate yemo kutaleki na TV azoloba oyo mokwa bongo eza su ndenge wana te non ngana yebi ke papa Wemba yemba banzembo ya redi na yebi yango parce que en tant que parolier so na webiso moni nzembo ndeti boyo eza nzembo ya redi moni nzembo boyo ekozala ya redi parce que na yebi ndenge ya composaka lelo ngana kosala pe nzembo o redi ya koyemba parce que naza parolier na yebi ndenge na kosala po a se retrouver donc
ngai personnellement na vraiment na mono zonga likambo trop naza na problème na ndeko nga rédité likambo linga kozala mais heureusement likambo ezali sauté to bongisi na kokaki te to kunda papa Lutumba sans que ngana sisa likambo nga na rédit na mukuse ya kinde bongo donc jour wana nazaki très touché na talis cercle ya papa na parler du peuple rédit afandi po na pemeni na bi mais sikoyo ozotikala na nini waze quoi ozotikala na discussion na ndeko na yo bandaki bazoke ni kunda tata na yo c'est ce jour là na sengaki pardon na s'excusaki na ki opesa yimbote yima yibiki mbote wana ni ngolaksa to bo mamoto mon frère yo ndeko na ngai voilà to ke na suka na opesa Valdina micro a posé la question otambusi mwana ya papa Patrice Lumumba trop na Suisse donc ye aluka na ekaka édition place à Roswara livre depuis à livre le week-end natanga kango chaque jour en tout cas c'est pour les Lumumba comment expliquer na makambo comment na livre bi maile ano zwa pi ça livre bon non merci mingi li kabonza mapesa li kabonza mapesa yangona même pour l'album oyo article 23 ken na lobi na yo fo ka banze mo nyoso tu soki oyo ki banze mo lo non li kabosiko ya nzambe omoni oyo nzambe touchera batu mingi. Obeti album, obeti vraiment album kitoko, c'est comme si ta communication de base penate, et c'est nga pena communication pour moi tamuke nazui ya koyoka moi banzembo vraiment en tout cas félicitations obeti musique ya kilo makasi musique ya nezo senga batupe bazwa tempe na oyoka ngo batu bazwa pena temps koyoka ngo ezo senga communication pe ezala makasi est-ce que vous avez un système tenenge ba orchestre msusu ezali ya kobengisa moi quelques journalistes pour la promotion non ngana content na bino nyonso voilà moniken ningi sabwe na compter na yo voilà na compter na tambo nazo compter na Aisha Okoko moni nazo compter na Frank Stemai nazo compter na bino nyonso tout voilà omoni ngana lingi bino boko mabatu ya batute omoni parce que faut que ba yango na yebi artiste bien tant ça jouer loko ya lingi ya mona sous valeur na hôtel voilà moni les lois opé ça quelque chose parce que ça les promotion tant mon plan na déjà c'est simbi au kamo voilà ngana to viva yango to skena rapoto muto kotika ndaku na ye azuki mandaku na ye pona nini azala na bino pendant que bosana séjour mais le même muto so na kisasa awa obenga artiste bozo ya mbao souté c'est ça bino mo pe ba artiste bo diviser biso muto amona na yambi président waze quoi soke komyo yamba koto oyo za mutu na yi bino moko bozo diviser biso te yango no moni na réponse na ngai na émission o to sala ngana lelo na tambwe donc ceux qui artistes wana alandi à comprendre que non ngai na lobi ke bino surtout boza ya ngai voilà ngana lobaka ba musicien na ba journaliste baza lokola biloko kolia na sani so ça na sani kitoko ya osakana te me bati biloko te otonda te voilà po ça nezaka vite so poza na biloko kitoko sani ezali te ole na ondeni na nzungu te donc ça dit que toujours c'est complété voilà na éviter na ngo zala ka sani na ngo zala ka biloko kolia mais ermo to permetaka donc ngai po musalo na sali lelo eyebana il faut na solo na yo ken puisque yo zana ba fanatique ozana ba te belé balandaka yo à travers éléments oyo ba to découvrir que ah boy na boy mais après ngai artiste muso ko kima yo yamba epona nini moni ba artiste o to so boya na mboka nde yango wana soka moni yo na mutu yo za mutu intel poni bato bazaka ya nzambe bazaka ya mutu te voilà bino bosala musala na bino so ekomi ko limiter bato donc ezalo kola ndeti yo musala yo sala donc ezalo ndeti voué na mutu moko boye dans ce cas là atila au salaire soka tili au salaire azo futela onda ko sala makamuni surtout kaso sala musala o ya lingiti voilà merci. Oui, merci Kinésienne la bonne là-bas depuis Paris na père nanga ideo muzungu monstre d'amour to wane ko mona kala ba colloque belé ba musicien to ketina ba organisme ba sokoda ma belé lelo oyo na otala boye y a un torpillage na marché des disques bino nyoso presque na moni boye maître mais surtout ça dans mon analyse mo rétrospective to ko ya ke Europe surtout ming France c'est qui capitale vraiment la musique na biso donc tremplin vraiment
Nous avons une forte communauté où Abisso Veneza Kuna et son Abisso trop basal mythique et belle bobette basal amine nezalaka mingi kuna. Lelo oyo bras de fer koya qui a entre bande kono so ba combattant. Mais là on voit les choses tout le monde bande comme susu ba signer ba robeta na poto. Est-ce que prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo ozobundela ma procédure wana te mambezo nga poza muta suka o clôturaka na ebi Zénith de Paris Olympia plutôt voilà donc nga d'abord na ebi ke bande ko na biso on a benga ba combattant soutenir benga ba opposant bazali important parce que na démocratie nous sous parti mo fait en pouvoir monsieur en opposition so que les États-Unis ba républicain bazana na pouvoir mais ba démocrate pe bazana en opposition kala mingi te zalaki inverse donc ezali pe bongo biso siko bato bazana en opposition to benga bango ba combattant ya likamuni o combattre nani non ezali ke bazana en opposition pour nanga ezali parti politique ezana wakati opposition il faut ezala moni soto bilelo ke combat c'est-à-dire qu'opposition ezala li sous-souté kasi démocratie pe ozala te puisque tambola de père moni na tango ya président Mobutu opposant na ezala ki Papa Tshisekedi okomona malgré minduki au président de la République Mobutu azaki na ngazo bon opposant na été puisque yebi que ça fait partie ya G ya démocratie il faut parti mo za na pouvoir mosusu eza na opposition donc on a considéré bandeko na poto lokola basa ba opposant mais ba opposer na nyonso te ba s'opposer na nyonso te so comme ko se poser même tina ba concert beta te tout ça on a qui langage moko yokana na période moko mais so je continuer na loba ke évolution ça la matin na parti en opposition on parce que lelo yo ceux qui présent facha ben si so no beta to no beta lai ningi to beta le président Kabila biso zona biso ba musicien moni orchestre l'état est raté orchestre mon l'état muté salango est raté biso ni to sala ba orchestre na biso l'état reconnaissant yango donc ceux qui lelo baningo basana opposition kuna ba ya bazui pouvoir to azana alinga betsanga concert na ko beta donc baningo na souvent comprendre yango to za mutu mote biso zalia ba congolais nyo surtout tant bo na biso pesa biso étiquette moko boye ceux qui vraiment ngana la qui par exemple que naza mutu kaka ya parti par exemple ya PPRD to ya FCC siko na matanga wa Papa Chichi na sani tamano betela pe Jean-Pierre Bemba na stade Tata Raphaël oui na betela pe Jean-Pierre Bemba na stade Tata Raphaël jour on ko ça c'est beta bat bakufa donc non c'est pour dire que ngana za ngai personnellement ba mise musu na ebité mais ngana za wana pona ba artiste nyoso tout naza wana plutôt pona ba politicien nyoso tout pona ba homme d'affaires nyoso tout voilà donc non naza na parti mon côté na koloba ke au parti dangai boye na ko salate on est comme sous musique té. Merci. Une dernière question, mais c'est comme s'il y a une nouvelle tendance, une communication vestimentaire ici quand on Jordan par rapport à chiffre 23 ou quoi. Ah, yo pour Betty Jordan.
Moi, je ne vais pas la caméra, ça mais je peux mettre Jordan. Oui, biso to sala ki album na biso banda kala to benga comme article 23. Maintenant to komi kota suka na ko mona na ko se rappeler que griffe mongo 23 ezalaka ya Jordan. Ya mona na ibisa ki prêtre zeka lo zeka na bino loka na biloka Jordan. Moni ti ya lokelinga eloko wana mona ki ba koma 23 on a ça na clip na komi na biloko belé na ndako. Donc voilà, ils ont dit qu'il y a une coïncidence, mais tout ça là qui est en côté par rapport à non, biso article 23 ils ont là déjà. Oui, merci. Question souka vraiment c'est une question périphérique dans l'article 23. Na moni featuring za la kati kuna yona Barbara Kanam. Mais c'est comme si bilo msoube bo poster dans les réseaux sociaux on écrit vraiment polémique et ça fait parler. Netini. Ba maloba gesticulation ezaki na kati ya vidéo. Non, ngai na bengisaki Barbara poto yemba. Foyo kanze mona komo na ngozuwa elekate. Ye azoyemba bazuwa oyo mibali basalela basi, ngai na zoyemba zuwa oyo basi basalela mibali. Omoni? Voilà. Yangona question quelle est la manière vraiment Gilles Vassimba le définitif motema ya maman na Miss Mukoko, Mintanya Mukoko. Voilà, merci. Te komi vraiment na suka. Mais na kanisa ko soulever lisolo oyo tikaka na soulever na bulaki okata so bito lobelana numa solo matanga ya Ben ya Mambo na habité soki oza informé te que Ben ya Mambo akufaki naza informé na bulaki okata biso ke noto bandana masolo ya matanga non parce que omoni bino bozo bene émission voilà so on a kata bino na bato bena mama nzambe moni parce que nazo komisa nzambe mingi vraiment nazo kutonda yebo tondi na oyo ya sali pa album comment le loboy voilà mais moni na kati bino te nazana mawa moya osaka nango te pona Ben parce que patron ya nengona na musique na biso pour bato mususu ba mona ka muta koli mais ba biteke na bomona na ye azaki pele musuko kimambangu azaki pele mususu voilà patron ya nengona lelo akufa na ba condition wana esali biso pasi mingi. Est-ce que organisation na yepe bozo sala organisation comme? Oui, c'est-à-dire que omoni artiste nyoso tu akufaka wa yebanaki même wa yebanaki mingi te ka Ben yebanaki mingi ministère na biso ya culture asokipa na makamwana à chaque fois asokipa na makamwana donc tozolandela makamwana pour akunda dignement parce que azalaki patron ya ba artiste ebele ayebaki muto ayebaki nde baluka mbongo mais voilà donc eza ndengwana voilà alors balobi na sans polémique hein pour ebele na poto baloba bo saboter matanga pour apanza ba orchestre ebele donc na habité bato balongola idée wana non bato jamais non apanza antoanga na ebele pona ndengwana te omoni apesi misala pa ya bato omoni azako zo bana miketa simisi bango mandoki eki ba mikolo te tango yo ba solo na yo za mukolo koti na orchestre bato oza mona mukete oza soda mineur te voilà donc ezaki ba mineur te ezaki ba mikolo donc je ne pense pas que panza ba orchestre bato bango bato bangonde ba lukaki sika ba moyen salaki voilà merci président to komi na suka prince yawe le ministère vexé sur la ndabiso na habité moi ba mbote Aïssam Ezoba le prince na Londres wana pena fournisseur à mituka asepela na musique no makasi na habité moi liloba pe ça la bien oui Aïssam ozala bien vraiment tous en contact ndeko na ngai parce que o bino bozo sala fo biso ba artiste il faut tolobela yango omoni parce que mutango ayeba ke nazo soma mutuka moko boye e utaki pa Aïssam ayebi ke qualité kitoko promis to zanga ngonde proma combo moni muto okoteka muto ko leka Aïssam mais oyebani te muto zo banga lemso moteur ngo iko kale ou bien zelo moko iko tamola mingi te voilà c'est ça donc tango yo koko Arafat muto gérera makambutu oka présent waze quoi koko Arafat magizembe donc voilà bino bo soutenir biso na mosala to sala biso peut to soutenir to se soutenir voilà donc vraiment naza très content
mais ngai personnellement naza na bakombo ya koloba te naboyi baninga na nga baloba atangai kombo ya Ken Piana atangi ya Tambwe mais hermo vraiment on sait quoi c'est mission mais atangi kombo na nga te biloko na souffrant na mingi na plateforme nini bazwa oui donc article 23 ezali na Félix Wazekwa officiel ou bien na Cultura PIV news bokoti wana na Cultura PIV news siko ezali kaka album teme na ba nouvelle ma solo ya Cultura PIV net le 29 oyo le 29 décembre oyo tuzobeta na Chentemba na village Chentemba voilà ba activité na ngomona oleka mingi na Cultura PIV news kuna na ba clip ezali na ba solo ya Cultura PIV mais ba album banzemo surtout ils appellent na Félix Wazekwa officiel vraiment merci mingi na tremplin bopesinga na occasion bopesinga oyo la sepeli mingi Ken, merci beaucoup. Tambwe, merci mingi. Merci. Vraiment, on a passé un moment moko ya bien. Il y a mais nazaki na foke ba parce que talaka tant na fimbo ils ont plaqué quoi. Merci mingi. Merci beaucoup. En tout cas, merci monsieur Botala Ibiso, vraiment là je vois Venabiso rigomant sur les rois des Bateke. Pourquoi pas l'assistance ya Yemoko Léon Bolankai Babi, la bouche autorisée à Cultura PIV, Mamaji de Londres, na Chamambi la Toulousienne, Odilon Mampouy exemple boutique d'habillement exemple à suivre, président Djouma Fondation, Bona Wanzambi, pourquoi pas Roger Ndonga les grands colons, les colonisateurs, l'inventif Gilles Vassimba Motema, ya maman na so Tanya Mukoko Miss de Londres, José Dikila, Jansi Gimbembi, Igor Makalamba, là que vous êtes belé au Sarante Kinesienne, la Brune la Bababi, la Parisienne, il y a solo Ken Piana, Aïssa Bezo Banga la raté. Voilà, merci Koko Arafat, Aïssa Bezo Banga, Salara conteneur ana et ça la bien. Monstre zawana atambongo douane ezate tinda tamisatu aussi monstre des douaniers Kabela Kenata Moko. Et ça la bien. Alors on appelle si merci à mon vieux Luison Mbata, sœur Paulé Lumumba, Adèle Djorobagou Danger, sœur Nathalie Neymar, Gauthier Mascotte, Pire Vieille Oyebi. En tout cas, merci Angèle Moussoïl Makizembe. Landin Zanzatosukiwana.